alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Mama Linga, tomoni yo malembe akoloba. Mama Linga yo moko. Tomoni ke bayete Mama Linga impressionné. Voilà l'arrivée de Maxime. Avanda nani? Avanda Mama Vanda. Botika Mama Vanda. Ba YouTube. Question toquée. Mama Linga tomonyo awa zakaka Mama Linga tomonyo awa Ça d'abord madame. Zakaka yo moko mama atufuzani ngana seno representer mama nyonso Kozala na bino ba star boye bino nyonso bozabana oh ya alali boye wana nda aza mwana ngati bando travailler pa major solution bakolo les amis bango wana nde biso nyonso na bapapa na banzakala na bakopi et pourquoi maman bazaka ebele na kani na mpona nini yo bonga yo moko mama nde ose retrouve naye kopresente bamama nyonso so omoni nga bamama mosusu mpe bazali mais so omoni présence na nga donc eza mpona bamama nyonso na bo baza na poto bamama oyo batikali wana babeli baza na nini baza na matama mosusu bakoya tozwa no bakoya. Ok, merci. Merci. Mama nani pe yo ye. Mama nani we? Mama epela. Epela uti bakala ye. Ale mama bitozwa asali ba émission ebele owana nde bapanzaki isango makasi te Miresa lobi il faut yeso akufi bakunde na Angola akenda Kongo bongo Miresa lobaki te mukolo misusu ngai so pe na kufi bako na ata na changer nationalité bako sanzele ngai mikanda na bima naza congolais il faut bembe na ba ya kolela to na stade to na 20 mai wana bozwaka ngo te bozwaka o mutu alobaki mabe mpona nini biso bakomede to ya liboye mpona nini publiki toza boye c'est-à-dire mutu soki akufi tozalaka na bitidi ka ya kokunda ye ya kobakisaka maloba te alobaki ayaki boye mpo akufi deja akolamuka lisusu te azwa lemaki oyo sikoyo bopesaka nini biso bato totikali lemaki eske ngai nakomi Miresa te bible lobi oyo tolona yango wana tokobuka Miresa yebaka te akokufa na Angola Miresa alobaki ka mpo eza maloba nde diable lokola aprofitaka na maloba nde aprofite nde tokokondana yango te toza bakréatif kolimbisa tozela ebema Miresa tokotisanga na morgue moko bakoproclame na bakonzi te ebima mokolo boye toye tobimisi tokundi bato basungi bino ke bembe euta angolais Kinshasa il paraît na bien il paraît Maman Olive, Maman Denise, est-ce que c'est vrai ou qu'on confirme biso na sungi bino bote bemba na Angola boya Kinshasa. Merci pour la question wana nakanisi bakombo yo tanga na eza ba première dame Maman Olive azaka kala na Maman Denise ya sikoyo bali ba mama bakotika biso te bango ba mama sango ekombeli bango nde loko ebembeye babama baimsu bakoya koluka biso nde muto o esali ambassadeur ya Angola na ya biso nde babundi
Non, je ne sais pas. Oui. L'ambassadeur n'a pas de basali effort, il y a déclaré que Mireille Saza congolaise pour Aya Aw. Yangwana to sali effort to foutre le cotonité, basali biso document. To akika to bason baseke moyen de transport. Yangwana be Mireille se bimi. Na disungi ya biso moko ba comédien nde to fungoli kaye. Ba maman Olive ba kopesa po ebembe ya kite yeti. Ba koya. Ba kopesa. Maman, pardon. Est-ce que nani oyo ozwaka déjà temps ya kosala na koza scène moko na Miraisa? Oui, Miraisa na awe yaki to bande okuta na njondi nde tokuta tableau mote. Na ngola Miraisa yaki na groupe na ye, mame to na groupe na ye, biso nyonso to yaki na ba groupe. Soko lingi o tourner obengisi ka baningo o bokolo balingala moko bosali musala. Oui, nazwa tapenza ba souvenir kolia na ye, kovanda na ye. Na ba fête to kenda Miraisa na ali na ba souvenir na ye. Merci. Maman, s'il vous plaît. Ok. Maman Lomboto, aux Arana Miraisa en Angola, na Kinshasa Bourgeois, Maman Lomboto est le robot ça m'a pété. Maman Lomboto confirme que ce parcours va polémique dans les réseaux sociaux. Donc elle ne connaît pas qui vous doit dire Miraisa Botate. C'est moi na YouTube, et moi na Miraisa moi na ndeko na tika ya beaucoup là. Question ya lima kasi na répondre après parce que tant to lingi to par exemple za mwana ndeko to na mwana wa bota soko bokole ya koko makaka mwana yo mwana mutu ko bote ya keleng ko bokola nde ya lipasi eloko ndenge na répondre na question na ya mwana po soki to bandi to za ba détail boko bimiso abota te so pe to lobite mwana ndeko ya alinde mwana ndeko ngai vraiment nzamba pesa na discernement ko lobate mwana wana mama na ye e ali Miraisa c'est tout. Merci. Maman Lomboto, s'il vous plaît, vous contre jour to Megabo Kobaluka. Voilà, l'émotion est très grande. Là, vous avez vu Maman Top, elle est émotionnée. Sa soeur, au Yakendaiki, voyage à Zozonga et Bembe, ça fait très mal.
On a des téléphones. Il écoute. Voilà, les artistes sont là. Voilà les artistes. Oh, déjà baza sur place. Merci Bonomela. Mireille Zambé. Voilà donc l'émotion est tellement Voilà, là vous voyez, c'est la famille, hein, la famille Amira Essa. C'est son frère, c'est sa petite soeur. Elle pleure, sa grande soeur est partie. Donc l'émotion est tellement grande ici. Tout ça vraiment en direct à Wana 51. Voilà. Toi na début ya semaine moto aza maamba osala moto akosacrifier journée na ye atika maamba nyonso asala mpo aya kaka na matanga mo quelconque. Donc c'est à dire que aza na relation moko boye oyo aza nango na mowe. Donc yango nde ekosala ke atika makambo na ye mpo aya kolanda moto akufi kwa. Ah oui. Bon souvenir azani lelo dimoto ngomona. Ah ebele moko garder pena malunga makasi. Ebele ya mire ebele. To passa ba maman moko ya makasi ngana Amira Essa. On a le temps ya partager belé na Mireille. On se connaît vraiment. Bon.
soki bolimbisaka yango ata nsima tambala tomoni mpena ke okoloba vraimen te omoni na ntango ya pasi boye lokola ya liwa moto aza sage to moto aza na pasi ya moto to moto ayebi valeur ya moto akufi atitini fo azala nango mire azalaki ebele yanga topartage na mire bamoma ya malamu ebele bata nyonso nazala na pasa nango na mwana Antoinette totika osona te totika odiskute te mire ayeba mama ebele ya ngai nga mpe nayeba ebele ya mire aza te akeyele esanga parceke we mokolo mire asala nani préparatif ya voyage ne oyo Angola nga nazalaka nautaka afu étude na ye mire aokende Angola nazalaki moto na accompagnaki ye pour que azwa visa epai ya Gabin ambo basi wana opesi passeport azwi le visa ayesenga tokende mais bon nga Angola na ndenge nayoka wana masolo déjà nazala na somo nango depuis kala en fait nasepela nanga nango kaka te nde nayokaka bavi nango en tout cas nasepelaka te nalinga yango ata mokomo te bon mire ayesaki na Angola ezalaka voyage déjà mire ayesa azala na baboutique ne awa mibale abandaki koteka na commerce ndenge ezalaki mo faillite ekotaka ntango mo faillite ekotaki na bacommerce na ye ayebisi ngai bilo mosusu etikali mpo na ngai nakango kanaki koteka na Angola oyo ngai nayebi ya mire akangaka biloko mire akenda maboko pamba te akendaka na marchandise akenda oteka mais bon ce qui est important mire ne plus aza te nyonso tokoki oloba lelo mire aza te mama mao mpona nini présence ya bandeko na bino misusu baye te naoto répondre yango matanga eza likambo otalaka ya bilongi te matanga eza esika ya pasi moto aza na pasi to ayebi valeur ya moto atiki biso aoya bandeko mosusu baza na empêchement baza mpe na problème mosusu lelo eza le 1er août baza bake mpe na bafamille ebele tozaza na bato kofela moment moko bato baprofita kokende korendre bango visite eza moko ya lelo oui toza na groupe oyo ya cotisation ya matanga ya Mireille baprogramme information ezopesama kuna à chaque fois donc bato baza au courant mais nayebi ke ebembe ekoma deya ba 18h bato mosusu baoya na bango bon souvenir vraiment oza nango okokanisa mire ayesa na nini mire ayesa na makambo ebele kotanga biso toma moko te ebele nalobi lobi wana baémission ebele déjà kozanga mire eza mpasi makasi mpo na nga aza mpenza copine moko nalingaki mingi nalingaki makasi na bamoma ya mpasi mire azalaka na nga ye mpe atiki ngai naza na ye na ntango ya mpasi na ye oyo naomonaki esu te eloko esalaka parce que komona mire kozonga na kati ya cercueil nde eloko esala nga somo ti sikoyo naokoka kose calme te en fait mpona bandeko nyonso baolanda nga bayebi ke tookutana na biso ya kala te toza na bango ensemble ndenge mire aye lelo samedi nde veye mortuel et puis le 5 nde dimanche enterrement mire tozala nyonso mpe lelo tolala epa major zolozolo esalama na rm na salle moko eza na rm na nsima ya station engine na 20 mai. Voilà, c'est le président qui est là. Le président est déjà là, donc on attend juste le corps. Parce que le président Massoum est là. Voilà, donc on attend juste le corps. Voilà. Oui, c'est la délégation qui va accompagner, qui accompagne les corps. Oui. D'abord, ce sont des artistes. Ce sont nos collègues, mingi tozali na bangwawa, mingi tobengana toyebani, déjà tosolaka na temps nyonso. Bon, il y a liboso d'abord, c'est pour cela tozolinga programme kende molayi te. Vie que bandeko bauti kuna baya
Ici, ça demande logement. Mutu bazwa charge na ye, bazwa soin na ye, tout ça. Et on te lingi que ce qui va commis le corps est commis les lois. Le na butu be lobby déjà il faut tous voir solution pour un programme directement jour il y a levé à corps et enterrement. Pour faciliter bandeko ba route à Angola, bazwa temps mingi te na Kisasa par rapport parce que vous savez c'est de l'argent, on a toujours dépense. C'est bon, c'est bien na place. Ça dépense, il faut qu'on soit et là qu'on a d'abord tenir compte il y a timing on va ça na Kinshasa, to misa programme rapide pour ekende. Programme ko zandeng so corps. Voilà, au etali logement, au nazoba bazoya et pas ya bandeko na bango. Donc il y a quoi là yo soko zo voyager zo kene pas bandeko na yo na si rozalaka côté muso à l'aise. Je sais que eux aussi de leur part to soya misuso ba se préparer muso non j'aurais une boye mais biso apé il y a quand même une place hein, une place on de comment non place oyo délégation ya ndeko bako utangola bako ko cha moi moto. D'abord to senga ga merci parce que souvent même ceux qui to sali ma réunion na biso ndeko major après ça biso place pour na ba réunion bando ba utangola to inte ba d'abord nombre hein et to comment to so ya nous allons trouver toujours une solution. Donc c'est un peu ça. On a tout le monde peut absence belé ba comédien awa. Absence ya nini? La présence ba comédien. Tout le monde absence belé. Oh baza ba comédien. Baza moké, papa nombre o bozalaka. Moussa na bango ezaki nini? Tu vois pour aujourd'hui. On pouvait même dire à tout le monde allez-y. Je reste même avec 3 personnes. Le corps vient. Ah, c'est le côté ce qui est à midi à 14h. C'est juste l'arrivée à corps et il côté mingeza kutu ndeko akufi awa na Kinshasa. Tolongolika ba corps et outil maman na hôpital le scan de kufaki et il calmement on évite d'abord ba caméra souvent et il côté maman tu ils en a pas comédien tiens. Mais c'est comme si il y a information qui moins pour moi la bateau en Hollande va mobiliser na awa pour montrer que différence à makasi. Wana bino nde bolingo sala polémique wana oui c'est depuis ce jour là moi dit que CG nengo au sala ka ma organisation au moins le rôle za na sali profil bas. Bon je suis là maintenant hein nazongi nazali siko na yé hein nasko nazongi tu vas voir on va mobiliser de sorte que tout le lande on a biso na honneur hein dignement et artiste né moi ndoloba ba kolelanga na stade wana c'était pas seulement ba coacher na stade, c'était une manière pour elle de dire que je serai honoré par mon pays, je serai honoré par mes frères et sœurs et collègues. Donc ils ont honneur au ba kolelela ye yango wana ndoloba ba kolelanga na stade. Honneur wana ekopé sama. Ouais. Pardon? Non. Mais, lorsque nous sommes là, tu sais qu'il y avait des gens à 11h. Balbazaki a déjà. Et belé! On a dit non, pourquoi bokeh 11h vous avez fatigué? Rentrer. Quand on a 11h, 18h, 19h, il y avait beaucoup. Moi j'étais là. Non, moi j'étais là. J'ai dit aux artistes, allez-y, bozonga, boya 18h. C'est que nous sommes 17h. Voilà, c'est genre, donc il faut comprendre. Préoccupation. La première est qu'au secrétaire général, il y a un comédien, il y a un TPC, voilà. Une question de précision par rapport à l'exemple de la biso. Il murmure que pour Naya, pour soit Bimibana, Angola, Kinshasa, aussi il y a notamment Maman Olive, Maman Denise. Est-ce que vous nous confirmer que c'est vrai que nous va soutenir Bino pour les bébés qui ça? Voilà, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure au besoin d'Abisso. Vraiment, nous sommes en direct à Wanakata 50naire, on a place au Yoto, c'est là, arrivé à corps, il y a Ndeko Nabisso, il y a Nabisso, Leki Nabisso, Mireille Oyo Akufi, Namoka ya Luanda, artiste comédienne Mounene. Alors, présence déjà à la comédie, comme Koya Moko. Tout le monde peut artiste Tono. Boka nga na émission na te ko banga le bino na ba succès au Tono ça na kata mboka o na groupe o papa na biso abane ko diriger papa na biso ngalufa na lokula en tout cas mutaleke na succès azate. Alors occasion na ngata na moni na bité na ko leke bon te fona personne moi interview ameka pe koloba. Merci beaucoup to na Exode Mikebi. Voilà donc papa na biso Tono, bonjour. Bonjour mère. Mes condoléances. Oh merci beaucoup. Il y a la bête noir. Baba qui noir mot d'ordre. Na respectant.
danger. lelo okomona ke moko ya bino Miraesa atiki biso émotion na yo d'abord ntongo okakisa ngo et puis ntongo ozomona réalité lelo moko ozoya esalo nde. Merci beaucoup Miraesa na lobano liboso kino aser onga na joie na ye baba génération na biso na badadi ntango na yokaki na esala yenga pasi liboso na ndima ete pongaki na Brazzaville na katika lobby ntango na yoki yango nalelaki makasi na ndima ete ke Miraesa na atiki biso po aza na moko ya tobenga na kaka mwana mboka wana mna ndeko nanga esala yenga mapasi makasi yo amoni na komi pe a pona kolakisa maki non nazalaki moko ya Miraesa danger. Voilà donc lelo boye na moni na biso ba comédien babi bo créera bolingo kaka tango liwa boye bo mona bolingo boko yambala est-ce que yo pe lelo tango mona la ndenge lelo Miraesa kufi ba langage comme chateau to lingana mais avant liwa bolingana kate mais so liwe kombi ko mosenga bolingo pona ni nga so tali otuni bato nyonso tu biso to bana lokuli na Ngalfar na ite soka absolument ba polémique so polémique ezaka eloko moko nde to ka sa ba polémique mais na biso vraiment na Ngalfar na lokuli oyoka biso na buzoba wana te to apena bakanda na batu te oyoka pete no to na sona ki bete omona ngana yaka so matangeza so ezato tu ko mona ngate na zamna bolingo artiste surtout bayebi obi moko banzinga na eloko ngo obi kaka eloko moko azoloba eloko ngo moko toyebi ke mutu kaka moko o osala ba émission o azo manquer papa na biso elombe azo manquer ba grand lokwa ba masumu de brindé donc respect zate oyo babengaka mbondo bataka de Paris ndebo bana ko travailler betaka tamo tout monde à Paris babenga nani mbondo de Paris po Paris ngo na bata kenda ka po ba pese komba Paris bende olimbisa ngai émission befalo zwanga penza so matanga ya laiti pona na mawa pona na loba mabe meko na mawa alobaka mo muke kombo tangi wana aza ndeko o ayaki poto sangane na musai pa prince po bana prince ri bango to konta bango ti so konte Ngalfa lo kulozu tono ozu poso ozu lolango ozu zuwa ozu etabe on a benda libongi la banane on a petite terre nanga aux petite terre nanga moni passe en France mame kolo mais moni mbondo ayaki koya te ba ki était hasard artiste te ya ki neka ka bon ngaku na kamora lelo so mbondo ko mo biloba loba na télévision ngelela nga pop te biso na prince de ri na biso ke mbondo ko yoka na teta nga na zawana soka zo loba biloba loba wana po tanso bo éviter no ngani na plateau ba ko loba te akokati po azabna ayebi na ko jouer ti poso tali na ba pièce Ngalfar na lokuli tout ngana zaka acteur principal même tu ya poto mbondo bando teka vous comprenez allez quand même ngana comprendre bo comprendre ki aluka mo ba base mo poki ba teka po muneti ngana ko finga jamais muneti président Lombe na finga Caleb na finga ba masumu na finga ba mamo livre nana mkolote bon ekozala aba ono memo ba biloko mabe na mutu na ye abandome la biloko ya mabe bombe po azaka bongo te na ba C4 comme mais mali bomune komite po azaka muke to benga ye lokula ndo benga na boso benga pese komo boye lokola komo na de Paris wana Paris te so le même attaque mbanza ngungu ça va po ba bondo de mbanza ngungu lokola de Paris wana po so ba pesa kanda po nga na groupe ya Prince de Ri so totana mona mobali o atamboli mingi mo mukeza kanga mais to mi kumsaka te bombe na C4 nde sala ningona na matanga menga pe na ozwa yo poto na ozo pena numéro après na ozo pena ndenge moko a poser okosenga nini na matanga Miraesa ele kandidate parce que ba matanga ba comédien moko boye ba rando ba nini okosenga nini na bino ba comédien et puis tout le monde non là on osenga ka non to chaka bolingo surtout ba legi na biso ba elelo boti akimbia na matanga Miraesa omoni to yoko lakisa bilamba te mama to pena okita landa alobai na groupe biso tout noir na respecter banda na C tina motorola nanga biloko tout noir oso comprendre to lingi kimia ezala na matanga ya mama ya Miraesa boya na buzoba te bo ko latela biso biloko ndambu te o comprendre biso ba artiste comédien to ala ibo ete kala ne to bino to bombe ba bombe mère ya manga bien émission kimia po ko mo kamusanga muto so ba yebi ete anga saka bomuno muso tala ina ni wana ne da poto batuna nga tono yebi mutu ngabi na yebi ete so tellement chaîne ba chaîne ya YouTube on mutu et pesi bango gaz mais na kini awa yaya so to compter ba yebi wango te po ngana ki tono so na l'équipe bo mukilela ninga so comprendre biso na be sobe ba na ba to banda o so mo be sobe lo ba papa
mais biloko bolembisanga mère ya manga sima. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci moi. Voilà la cité. Non ko tiaka parité. Comme on a un bondo de Banzango. Muluba. Voilà un bondo de Banzango. Voilà tu as une interview en attendant c'est la Corée. Voilà, merci beaucoup. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures sabone na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele